Moi, je suis à Bengisson, à Poto, au Traisaï, au Boyaï, au Boakisaï, au Nyokolaï, au Benganaï, au Koma, au Bengue, moi, si moi, ya Ndoki. Car moi, je suis à Ndoki, à Bengisson, on a Poto. Si vous voulez, le Boakissi, au Keno, l'Inganana, basi, nous sommes dans le château rouge, basi, nous sommes dans le Matongé, dans le Bruxelles, ainsi de suite, bah, on est ma commis basi. Donc, à la bé, moi, si on est banagate, les lots comme moi, si ma bé, bah, moi, on a pas commis basi malam. Mais quand on est au bout de bengi sayo, oyo keli mawate. Et bon, moi, si oyo yo osuye. Est-ce que oyo kela ka pe mawa? Kimi muto kuta bengi sio na poto kimie. Et bon, on a moto yo na bengi sio te na poto, na moto pasi yo bengi sio te na poto, lelo yo na komi na yo. C'est-à-dire que au gothique à la paix, pour qu'elle ne peut pas monter mon sous. Si tu as solo il y a Nangala X-Bass. Place RDC New. Place RDC New. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Si tu es Lenda. Si tu Malamu. Pour s'abonner. Basoba Nganga. Abonnez-vous massivement. Bientôt Kitamata. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Guine. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source sans parti pris. Oh, s'abonner. Moutoua qui m'a dit. René Abiri. Basoba Nganga. Le défenseur de la presse. Trace RDC News. Bassi Balala. Ex-Bass. Et voilà, merci bien très chers fidèles amis internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.trace RDC News. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Trace RDC News. C'est bien moi, votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ. Et alors aujourd'hui là, René Abiri, dans l'émission au conseil dossier affaire, il y a José de Londres na moi Sinaye. Je pense que Bazab artiste et comédien Oyoapi de respecter beaucoup plus Nabanda coupé na ma famille na biso. Je pense que les Cambo ezali koleka na couple à José de Londres ezali vraiment pour ça là. Batunion surtout passé au bazali pour s'intéresser na sujet à nous. Et voilà, là j'ai dit un très grand merci à toi. Il y a Willy Mouchedi, le véritable code mondial. Merci à toi, Cornelia Doussi Givenchy. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Chenen qui est à Londres. Maman Chantal Mampouya sans difficulté financière. Merci à toi, Lydia Kapajika, ma chérie. De gros bisous là où tu es. Un très grand merci à Batuto Bazola Nabi son Sénat ce moment. Et alors, par là, na développement un sujet concernant les artistes et comédiens Nabasi à Poto. Et alors il y a un peu de soucis là à l'intérieur pour René Abiri étant les fachis de la presse. N'a mais qu'on peut expliquer na bandekonyo soto bazola nabiso likambo ezali kouta wapi. Cela ne veut pas dire que non. Et belé à artistes et comédiens au balingana nabasi à Poto, tous sont pareils, tous finissent toujours mal.
je ne veux pas dire ça en fait, parce que dans chaque cas, il y a toujours des cas particuliers. Et alors, il y a de ceux où que non, artiste et comédien, mais na kati ya ndaku ya muna ye na mwasi na ina bana na ye, makamba qui artiste et comédien zate. C'est-à-dire qu'il est parent là où il est ou là où elle est. Et alors, ils ont un artiste et comédien, il y a basi, puis un artiste et comédien, il y a mibali. Non, banana un artiste et comédien, il y a mibali. Aux alarmes à Kishasa, du coup, bon mari. Moi, si mon bazala na poto, à l'ingani na yo. Donc, boulingani, et arrivé que non, après quand après, on s'est retrouvé dans l'Europe. Et comme il dit, moi, si on a Azamabe. Quelque part, tout le monde a la trahison, tout le monde a la netka qui est mobile, il y a pas comme aventurier, tout le monde a même, on ne sait pas vraiment en fait. Réalité, ni oyo, le monsieur artiste et comédien a coûté na mot, na katia na kouana. Peut-être moi, c'est un mot pas pour moi, ni la kemou manabutu, toye bande. Peut-être moi, c'est un papoto, a commis qu'on maltraité de qu'on a vu ce artiste et comédien, a commis c'est le rôle à moi, na musala, à ce rôle à rabana, à qui n'a pas bana na classe, toye bande. Mais tout ça, quand on a condamné, aux autres dans la souffrance, bah le mot les moutuna qui maintenant yo pe mobile, bah le mot on a qui chasse, bah même on a poto, mais fan la poser, c'est-à-dire que moi si un mot hasard, moi si m'a pété. Moi, si un mot azana bateau que non, à combien il s'appelle bandégone puis na Kishasa mais à taille à lobby que non t'es artiste et comédien oyo vraiment na sepeli na to fan da nae to sala nae to continuer foyer. Le lo moi si un mot à commis ndoki. Le lo moi si un mot à commis mabe. Comportement vraiment est bon. Est-ce que ezali malin na misu ya bato to pe na misu ya nzambe? Et ça pour ça la vraiment propriété. Na yesiko na kasiko ya bandeko ya basi ya ba artiste et comédien. Ozala kina kin awawa ozo kemba na mo ya kin mutongo peso 50 francs ate obakola ka extra clair basani sana ba nyovi. Mobali moko bala kana na poto asali effort à tel yo fi oyo tourna bien. Asa pe vraiment kitoko. Logo la mwasi na ngana poto asundola ngana bana na sala nini na bala na nayi ata mobali ya kosala effort papa mwasi komi na poto e komi onote mobali aza mobali mabe ba mibali mususu komi komona nde baza kitoko mais mwasi to mobali oyo za o abengisi yo okende na poto lelo akomi mabe ba o kutu ba bengisi yo te ba komi batu malamu kasi tango ozolanda bango wana kaka ndemo kimi muto kuta bengisio na poto kimi ye ebongo nga moto yo na bengisio te na poto na moni pasi ya bengisio te na poto lelo yo na komi na yo c'est-à-dire que okotika ngape okende pe kota muto mususu muto kuta bengisa yo mobali na poto awa mwasi ya bengisio na poto awa o trahisa oboya ye obwakisa ye onyokola ye obengana ye okoma kobenge mwasi moko ya ndoki ka mwasi wana ndoki abengisaki yo na poto siko lelo bwakisi ye okende olingana na basi mosusu omonaka na bachateau rouge basi mosusu omonaka na bamatonge na babruxelles ainsi de suite bango ndema bakomi basi donc kalakala na babe ya mwasi wana eyebanaka te lelo akomi mwasi mabe bamwana wana bakomi basi malamu mais kaka ndenge okuta bengisa yo oyokeli ye mawa te ebongo yo mwasi oyo yo ozwi ye est-ce que akoyokelaka yo mpe mawa? Point d'interrogation. C'est-à-dire quoi? Na vie faut toyeba kotambola malamu. Chaque relation amoureuse ezalaka na ba principe nango ezalaka na ba norme na yango. Et alors na kosenga na batutu oyo bazalaka na comportement ya ke oswani na mwasi mokuna na chambre ozwi ba bêtise wana lokola koza ba personne ya média ozwi omemi yango te. José de Londres totika ba aventure mwasi na yo aza artiste et comédienne te aza une femme qui mérite du respect. Et alors madame José de Londres aza artiste et comédienne. José de Londres donc moi si respecter José de Londres
bamakambo koswana wana bamakambutu et kobanda relation mokilio tolanda bino na internet tozalaka te lelo ya bolibo bebana bolibo amukaseli yango biso internet eza propreté José de Londres komema comédie teti na kati ya ndako ya libala parce que kolanda déjà likambo oyo ndenge naomonelela yango donc José de Londres c'est comme si osili na yo wasuna succès te na internet omoni ke théâtre bagage ezosimba te banani bapele banada banani bazobeta ona succès na internet na ndenge akosakana te otali olobi te a madame yaka to créer base na madame bocréer base basakanaka na mwasi ya ndako te ozo mwasi ya ndako okomisa sujet babase no ya internet eza propreté eyosala malamu te et alors nakosenga vraiment na bamama tu ya poto bato ebele bayebaka te oalaka na king awa ozofinga ata mosusu moto alaka na poto o mwana mwasi wana atula azanga bana abota bwebwebe tout ça non mon frère non oyebi te réalité nini oyo esalake non mwana mwasi wana atikala ata mosusu na bana na ye ndenge aza wana yango wana bamama poto René Abiri les défenseurs ya bamama tu ya Europe mobimba yango wana bolingo ya René Abiri na bamama ya Paris ya États-Unis ya Amérique ya Belgique ya wapi eza komata toujours se komata avec impact na idéologie mama mosusu akozala nazotala lobi yo ozofinga ata mosusu mais oyebi te réalité ya pour plaisir te mama wana tsepela azala femme libre lelo okoma mwana mama na baningi tosala bachateau rouge banini okoma obenga mama bato na poto chel aza chel te mais oyebi te réalité ndenge esalaka mama wana afanda ye moko amzima charge ya kobokola bana na ye oyebi réalité te oyebi pe te pourquoi garçon wana asepela kofanda neka ye moko na poto ofinga pe bapapa poto bon mwena potela bino vraiment ezali vraiment ya bapapa poto bon tokotaka kama moke po pasteur roke tumbachepela azali wana ya Willy Musheni mon parrain le boss de boss azolanda biso depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue David Tsunami Bokombe, je salue le boss de boss Thierry Kabamba, Palm Beach, donc depuis aussi les États-Unis. De Clan Landou, Richard Wynne depuis les États-Unis pour Zolanda-Bisso et Loge Mouyaya depuis Coventry na Londres, Zolanda-Bisso, Paola Schengen qui est à Londres, na Londres, Corneille Doucy Givenchy, bon séjour là-bas au niveau à Paris. Et alors ce n'est pas par plaisir mutu mususu na poto mona boatika la yemoko atima ko fanda yemota mususu na bana na ye. Et alors ba maman na biso a poto ba komi siko ba cœur dur moyen ya kotinde la lisusu ba tumbongo ezate moyen ya koende lisusu batu ezate et komi si batu cœur dur et komi si ba maman na biso ya poto cœur dur suite ya nini parce que sur bien en majorité na Europe mobimba ba maman de batsaka ba mbongo biso ya kid moi 10 mois 20 mois 30 abiri ki baba abiri ba maman ya mwana vraiment photos na bolimba ba maman ya mwana ata aza aveugle aza toujours kaka maman ata aza koka aza toujours maman aza ka maman otiote mwana mwasi ata aza na inane benga ye maman pour akubota na mokili ndenge yo babimiso mpe na mokili. Donc je pense que ce n'est pas par plaisir, tout est pas pour se conduire, tout c'est me conduire na ba relation na biso, na ba makambo na biso nyoso tout ko sala na mokili, tout est pas pour Nzambe en première position. Wana et kozala une bénéfice pour na biso nyoso. Et alors na au conseiller pe na ba ndeko ba artiste et comédien. Tout tika ko sala relation amoureuse, la définition de la comptabilité avec une bite lucratif, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la relation amoureuse dans moi, c'est la photo avec une donc une définition de la comptabilité et puis la troisième des humanités.
c'est anormal. Faites une relation amoureuse qui est bien sincère et pure pour vos bénédictions de la part de l'Éternel. Quant à moi, Renan Péry, je m'arrête par là. Je vous remercie. Et là, je dis un très grand merci à mon cordeau Challenge Kalala Wetu. Mon cordeau Challenge Kalala. Jean-Pierre Eyali. Hein? Jean-Pierre Eyali. Chanteur Jean-Pierre Eyali. Jean-Pierre Eyali. Jean-Pierre Eyali. Patron de patron. Jean-Pierre Eyal est le patron des patrons. Jean-Pierre Eyal est le big boss, le patron des patrons karaté. Vous avez surpris ma sauveuse Ali avec votre humble serviteur René Abiri. Anna! Aïe!